MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Famille kokoko, motobo moni pena wae, ye moto aganye machoyo, losambo efuti penga ye. Nalingi bino yepe nalingi ye minge azamotu ya polanga bosambela to umele ya momo to sambela bo umela yeah moi zimbi asali remix ya nzembo ya ye oyo abeto na format mususu na ebite so ebimi on dirait na mteshe pa na utomona morceau na TikTok. Bon, certainement c'est là la circonstance. Alors, la famille Mbote Balandiam de GDT Mafuta Sika, bien na 4 songi. Fallait to bandara na moi, hein, et ça la moi. Mais moi je vais bien te bonde. La famille comprenait, hein. Ouais, mes émissions, ça la très professionnel, mais bon. Karaté na obongisa. Karaté na obongisa. Ouais, na obongisa. Alors, Sangwezaki, la personne en beauté, moi c'est la grande dame, mais avec un grand G. Quand on a cadre actualité, moi il y a moi songi, tout le sous-soir à Bandeko. Je crois que vous vous rappelez tout le Bela Mahamboyo et Bamikolo Leki. 6 mois passés, les flèches tournent, affiche wana so ina benga on photo, voilà photo ana nazala nango mais nazo en temps ko sala émission té. Et ba contre-temps sur temps nande pe na bosanara na ngai. Photo ya pasteur Moïse Mbi na grâce Aimé Koutino na couple présidentiel. Il paraîtrait bangonde ba parrain na bango. Siko mutune ezali. Couple présidentiel na Moïse na grâce bango 4 kaka e bandi ndenge nini seke likambo na kati. 6 mois passé na zana photo na fana sala émission mais na sala raté bon. Est-il que lelo oyo toyoki susu bauti kokundelela biso dossier on dossier que balobi masolo eza en cours. Mais ngana zo na source moko vrai, na source moko sire pardon que Moïse Mbi akenda ko fiancé grâce Emi en coulisses ou encore secrètement balingaki média ezalate. Donc quand on dit média ba caméra ba nini balingaki ezalate balinga ba salango en coulisses. En tout cas source moko vrai. So na tangi kombo ya mutu oyo et a ebisa inga ya zaleki ya un prochain billet o batubele ba ebiso na tangi ya batinyo ba et puis ba confirmer que ce que ezai mutu loba ki se que za mamba solo. Alors bino bika songi ba congolais du coup ba page ba boaki depuis hier que j'ai vu ça ba page ba boaki ba lobi que libala déjà kalaté to ebité comme na niveau nini. Mais sinon ce que zande en tout cas nous on est content hein to mela ba encore bonne chance boye bimbi ya finga mingi ba seki mingi ba bambi kombo ni ba bambi était célibataire en dire si mabe boye mabe grâce Emi moi na pasteur Koutino boye pa bali na noté hein abali na noté aluka kaka na système ka qui cherche bon so le balingi na mbi ya makambo bamikoleki to sala ki émission to rectifier ki to lobi que no cause la solo te parce que mbi ya zaki master ya Joël bon lelo on dirait balobi que lelo to moni apparemment on dirait c'est comme si en tout cas ils occupé dans shooter la gata songi ka vous comprendre parce que grâce à Zalara ex ya Joël Toyokaka. Et bref pour Joël na Moïse bazaba master. Bon, ya mamba bolingo so batumi bale balingani bandeko. Lia bolingo za makasi elo mo kabola bango ezate.
ata soki mobali ya apprendre que noto azala copine to chérie ya ex na ye so alingi mwasi makasi, moi je crois qu'il est dérangé te hein. Ya makambo c'est vrai, nous africains to na façon na biso tomonela makambo na ndenge tozolaka makambo, mais epa mindele elekaka bakipaka na bango te. Bon, bien que chez nous elekaka nango mpe, mais bimaka neti mwa trahison. Mais bref, la famille en tout cas oyo biso tozwi sango eza ke Moïse Mbie na Grâce Emi Coutinho bazobalana. Donc oyo biso tokoloba eza kaka ke bonne chance na bango. C'est la vie, la Bible obi n'est pas bon que l'homme soit seul. So balingani en tout cas nzamba azwa lokumu. Et ça biso esengo to mona bango ensemble quoi. Babalana babota baumela. Et voilà. Grâce à Balinante, il y a mon mot toyebi kazala singleton. Et grâce à quel âge? Grâce à Mia Rosa, plus ou moins 27 ans. Plus ou moins 27 ans. Ce qui est belé, 28, pas plus. Ce qui est belé, 28. Mais âge né en à peu près. Plus ou moins 27 ans, c'est ça son âge. 27, 28 ans, c'est ça son âge. Billet de 85 ans, ça 39 ans, il n'y a pas longtemps. Donc écart, ça va. 11 ans, 12 ans, c'est bon, ça va. Écart à propre, 10 ans. Bon, on a habité, ça dépend à Moutona Moutou. Bamsou balobarote 2 ans, une année, bon, ça dépend à Moutona Moutou. Nana mona écart à bien, il y a bien, selon ngai. Et c'est vrai, bolungoza na mbula te, selon nga. Moi 10 ans, so moi si mobile moi mukolo ya moi c'est ça là moi bien. Moi 10 ans, moi 12 ans et ça là bien. Bon, bolingo ki pa nango te e ko ke nango pe au-delà tout comme roza pe na se. Boza na bino pe mbula moko, so bo yokani na bino parce que mamba ya bolingo ezalaka Bible zolo ba batumi bale ba yokana te so ba kotambolela onte so ba yokani te. Donc ce qui veut dire so boza na bino na boyokani na bino en tout cas bolingani na bino eza gravité hein. Ya ma love ya masolo love. Alors Moïse Mbie asali remix ya nzembo ya ye oyo. Na ebita bengi yango na kombo nini kobanga ka ba copyright encore surtout ye ko na copyright asakanaka te. Yango na linga ko tia morceau yango te. Mais nzembo kitoko. Muta ba polémique na ba biloko beti na kati. Tu veux m'épouser? Oui ou non? Oh. Est-ce que batuna oui ou non? Abeti on a kata nzembo wana. Donc tozo c'est lango kato yokango. Tozo c'est la to savourer yango. Certainement peut-être et bimata on que ba la chérie na ye. Ah oui, tozo espérer que ma solo est que bien et puis voilà et comme na suka. Donc déjà depuis to yoka ba nungu nungu liboso ba inane déjà yango. Donc certainement ma solo déjà va zo clore parce que qui fiancé à ba chrétien ko qui na rodela ba enate quand même. Mbi ya l'argent ça monte mteso sangi pour bala. Donc voilà, c'est ça. En fait, sangwalelo ezaki yangwana. Moïse Mbie aza ko bala azo doté grâce Emi. Et donc totombe le bomba bonne chance sur les bon en tout cas to sepeli parce que ya moment finga mi pe mingi. Et mobile ya gege mabe. Azala rando ki mabe, azala na sirène ndako mabe. Et boye mabe. Abi na ba sere mabe. Donc lelo so a décidé ba le ozesengo mingi. Nzamba pambola bango ba umela. Et voilà, donc auto zai na yo biye bisebino yango yana. Na sikala songi.com. Yo bolingo langa yo nalondaki yango na ndodo losambo efuti mpe ngai yo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango oyo nzembo wana eza kitoko Eliane so na nzembo wana mpona resona Eliane alaki ndoki makasi Eliane bafeno mwa mwasi wana wana malédiction Eliane alobaki nzembo wana basalela yango ye moïse alakaki elibala asela nzambe na kongo tomona nyonso Eliane alobaki balongola ye basemi tellement moya bota so eza te areglaka 3 fois na mois bandeko. Est-ce que vous êtes au courant que Eliane a outé kobota? Je crois na début année ouais so na bosani te. Oui parce que azala na zemi année passée na mona pe photo fana sela ngo émission bandeko busy ba matière ebele mo na lekisa mais bon ya gravité. Photo on a habité sur na chango wapi. Eliane ba fait no penda na zemi. Bon c'est comme si aya poto aya poto na mbali na ye. Bandeko lelo
mokili nzambe sunga biso kaka na mboka oyo ya Congo. Sunga biso kaka na mboka ya Congo. Bref, la famille, c'est pas ça le sujet. Eliane mambo Eliane eleka déjà kala et so azara mosa mbiye etali bango wana. Biso santeur au pesa que Moïse Azobala, donc en tout cas congratulations, de bonnes choses, hein? C'est ça. Alors abonnez-vous massivement si MDG Mafuta ya Sika. Et quant à moi, abonnez-vous à de bonnes choses, hein? Et te souhaiter pe le baranini bonne chance na ba célibataire nyonso na mibali na basi nzamba sa bino ngolu bozwa ba âme sœur parce que le mabali omi passer eza okuta na mobala malamu eza okuta na mwasi malamu komi passer. Que Dieu vous fasse grâce. Ba mabale komara bolinga lelo bo panzani. Beaucoup na ba âme sœur mibali na basi malamu. Moi personnellement, je vous souhaite de bonnes chances et que Dieu vous bénisse surtout à guider bino nanzela na à pambola bino voilà, de bonnes choses. Abonnez-vous massivement, partagez, likez, commentez. Et merci, au revoir. Bye bye. Yo, comment me yo. Ataba pasi yo. Et la ya. Moninga valier. C'est là. Ce qui moninga zui. C'est la dit. Zambe na moya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na moya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.